Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Chaque le 1er août, na ba avant midi, bato nyonso bakitaka na ba cimetière pona kokende kotala ba membre ya ba famille na bango, bandeko na bango oyo batika mokili po ke babongisela bango bisika bakunda bango po bavanda na kimia. Yango mokolo ya lelo KNB News ekitaki na cimetière ya Sirfoko pona kotala ndenge bato bazali koya kobongisa malita ya bandeko na bango oyo batika mokili. Bazangaki maloba te na micro na biso pona kopesa ba impression na bango na mokolo ya lelo. Bon, le journal le 1er août, la journée moto na kotala ba wei. Olesa bango moi, oyo esi kotika moi fleur, moi tamba, moi likasu. Yango moni to tsango le batango le 1er août pour ba informer ba yimboka mususu pe ba ye. Bon, nga na août net ngai na ba sœur, to kotala papa na ngai. Papa Odo Mikamba. Akufaka en 2021, après déjà une année en on a 2 semaines, donc on a rejoindre moi fleur, moi tamba, tout consort, bilé ya bawe. So to kota la patom ya père na biso, na ya maman na biso, na bandeko na biso mususu nde yango to ko sepela ke po parce que journée à lelo ezali jour ya bawa. Yango biso pe to sepeli to ya tala nanu bango pe. Bon. Journée à l'élève, c'est journée à commémoration, il y a des gros bakoufa. Et ça, chaque le 1er août, les gens monde entier, nous devons célébrer les Konabiso au Ming Bakenda. Bon, place au que Kouta sous une place au Kunda Eza Malamte, à moment où que nos bongisi, place naïe, puisque tu as le monument, puisqu'à un jour, il y a Koufi, banana yo pe batika la bakoko la pe ba yebikete ndeko na biso koko na biso papa na biso bakundaka ine sika oyo za lokola ba tunere to kenda ko tika to na opposer Pierre na yo tikali lokola référence ndenge pe biso journée ya lelo yo ya le 1er août ezali monde entier eloko esala makao yo chaque le 1er août ezali nde monde entier nde to kendaka pona ko kendo ko célébrer ko bongisa place to tika bandeko na biso to sokoli mwa karo wana to bongisi mwa place wana nde eloko wana nde to célébrer ngo na journée ya lelo ya le 1er août. En tout cas Kinshasa et l'équipe partout. Oui. Et l'équipe président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akitaki sur terrain pour na kolandela évolution ya misala ndenge ezali ko salama awa na kati ya ville province ya Kinshasa. 2 mois après kolancer misala na Kaluka, président de la République azongi pona kotala évolution ya misala yango oyo alansaki. Ba papa na ba mama oyo bavandaka awa na Kaluka bayaki ebele pona kolakisa esengo na bango epa ya président de la République na ndenge misala ezali ko évoluer. Misala oyo ezali ko salama ezali misala ya nzela pe misala ya ba pont misatu mokoka, pont Sakombi, pont Maluku na pont Lubudu. Ba pont oyo nyonso ezali pona ko désenclaver cité oyo ya Kaluka oyo bavandaki na enclavement bambula ebele. Satisfaction totale ya ba habitant ya Kaluka bango balobi makambo ya boye esalama nanu te depuis Kaluka ezala Kaluka misala ya modèle ya boye et puis ndenge ezali ko kendele bazali na esengo makasi ba exprimer yango na micro oyo. Facha ye vraiment chango ne preuve. En tout cas, tu adorer, tu sais pas na biso pa sa musala. So yo boy na ndoto na yo boy na biso na vision de to mona nde to zaela ka. Na nde to poto bota mi ya to kolia. To mona na mbala boto mona président ka chama ya makelele. Banana botama. Na moni président kati mai na makolo to mona nda kati mai puis acheminer boulot venir salama. Muto amesana kwanga. So moi pena ke ba comme na tanga kolia frites. Ya ba ko ne esprit frites. Oh sko ja frites ko moya. C'est que ko to penda ko ne esprit frites. To baka président biso aumela. Aumela parce que batant auto oti collecter na ba moment na ba milieu o ezaki très difficile. Pour la soke zo beta boko zinda. Indi penza batu boko koleka te. Et puis système ba pona se ba parents ba na mbongo te ba oditisa ba na mai. Mais aujourd'hui toza fier
parce que toleka toza à l'aise et puis snel so asunga biso courant côté eza chaque jour donc poto ya c'est congé na Selemba donc béton a béton atalika béton. Après président akitaki na limité kuna na 6e rue pona kotala toujours ndenge misala ezali kosalama ya construction ya mini park oyo ekoaccueillir bakinois pe na bakinoise na divertissement na bango pe misala oyo ezali kosalama ya kotonga parking ya mituka oyo mituka ata 200 ekobanda kotelema awa le long ya boulevard kobanda 3e rue ki na 6e rue kaka na même week-end président de la République akendaki lisusu ko visiter misala oyo ezali kosalama kuna na Kimbondo na quartier Télécom esika oyo batu ebele balela mapangu na bango ekenda na érosion ya munene oyo esalema awa nde na bokasi na ye misala ya lutte contre érosion nde ezali kosalama pona kosoulager pe kopesa kimia na bakolo mapangu oyo bazali na secteur oyo bakanivo ya solo ezali kotongama kitoko pona mai ezwa nzela ya koleka mokonzi ya mboka président de la République depuis 95 nzela Zamba Telecom ebebaki nzela ezalaki lisusu te en tout cas Zamba Telecom population et souffrir bambula ebele olofuta 500 francs de transport kolongwa Zamba kokoma te matadiki ba ko dépasser 5000 francs 10000 francs toza na orphelinat mama koko oh déjà ikendaki bende kosunga libota o ya Zamba Telecom na ba prix moko ya malamu mbe ya sungi fachi beton asali musala kitolo lonzela ebongi na yango wa topesi merci na mokonzi mboka na lelo kitoko o ya selo to monde bakonzi bakiti nzela ebongi nzela komi kitoko transport zongi normal na prix nango ya 500 francs 1000 francs OK matadiki bala pe ozongi a instruisaki gouvernement epesa OVD bambongo nyonso po misala oyo esila kosila pe a promettre que akozonga lisusu po atala ndenge nini misala oyo ekosilela tozotalela tozojimele oui. Après 50 jours oyo a passé na prison centrale ya Makala po azalaki kolite contre pensée unique na kati ya parti pe ko réclamer respect ya ba combattant oyo ba lutaki na kati ya parti président ya parlement debout ya pompage Pati Tumbali Nyoko Tembe azalaki libéré akitaki lelo na base na ye kuna na pompage pona ko remercier ba parlementaire debout nyonso na ndenge ba soutenaki ye na temps nyonso tout oyo a passé na kati ya prison centrale ya Makala. Eza parmi kotelemela la liberté d'expression dans la constitution article 8 Lobino bozolo ba ya teke wana community. Tshisekedi anayoyebisa biso aba la fete Tshisekedi mosusu alobeli oyo tomitokoyi anaotala biso so tokoli ye azali solo biso apete nono pasa amekiwe no pasa na motema basepula biso bana oyo bakoli na koyebisa yango eloko bakoki kondima te bakoboyi sesa moto akoli eyateke bana oyebiso eloko yo banika baoparleme kufa bino mpe kondimi awo parce que ça parmi le représentation pour ça parlement de oui parce que ça va se lire ba non sur la tête pour fois après 2011 pour le bloc wana yo so pas pendant au sana bi na parlement de il y a bisa nga so ko sensibiliser ba bakeli na civil ko zo ba ko ba uta ba parlement non ba maye ba yo ke biso ke ne seli la ke mais yo suno yo so ba parlement parce que on a idée pas souci na ye ezali ko lutter pe ko éveiller conscience ya ba membre ya UDPS pour que UDPS ait conservé pouvoir na ye po yango ezali objectif ya ba parti nyonso tango esalamaka po na ye UDPS esengeli ko réaliser ba promesse nyonso oyo apesaki population tango bazalaki na opposition yango na ye en interne azalika ko continuer ko lutter pour que misala nyonso oyo chef de l'état ba action nyonso azali ko mener ezala connu la population tola la pongité pour que ma élection pe ezali koya
lisusu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka eza l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakite tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Koki ko lobake eza malamu te eza vraiment mabe mobali abimana leki ya mwasi na ye bon réaction mwasi akozala na kimia te et akosilika akokangela mobali kanda conséquence ekoya na nsima po mobali abimi na leki ya mwasi na ye conséquence ezali ebele conséquence ezali ke libala wana ekoki kokufa mwasi akoki mpe koboya mobali wana po abimi na leki na ye ekokabola ekoki mpe kokóma ntina niveau ya famille bokabwani ekoti en tout cas conseil na kopesa mpona baoyo bazosala makambo bongo ezali malamu te esengeli mpa kosala yango esengeli kotika parce que leki ya mwasi na yo azali semeki na yo soki okomi kobima na ye donc catégoriquement ezotire yo mpona koboma libala oyo ya yaya na ye na yo bokabwana donc esengeli fukotika zala kaka na mwasi na yo. Bon, état que parent responsable et puis un homme ou hasard intellectuel, un homme qui craint Dieu, tu as toujours fait sa conseil, tu prodiguer ba conseil, tu as to bimisa moi na biso na libanda parce que adage moko elobaka les lenses sales se lavent en famille. Tu as fait sa conseil de façon que likamwana et se répéter le soutien. Et ça dit ba conséquences ezebele ezana ba famille musu bazana ba principe ya boko kona bango oyo batambola kana yango alors soki obafuye na yango ezalaka mabe mingi ekoko luka pe ko tsaliwa na kati ya famille ebendaliwa to ko tsaliwa na kati ya famille alors babilo kona mingi il faut ko luka ko éviter yango et surtout pour na biso pe mibali soki ojule ka mwasi considérer lokola kaka mwana yo soki surtout azana âge moko ya muke pona ngai so ya liboso oyo ya kokiko au sala
eza ke atikala kimia eza baka oyo ezalaka nango toujours eza ferme utilité po esalamaka toujours mobali alongo mobali na ye te leki mpe olongo aleki nete parce que abotama déjà en famille mais mpo na ngai eloko liboso kosala soki leki wana le koya na ndako na ye c'est-à-dire leki ayaka esu na ndako te soki bayaki ne ndako moko leki asani azonga na niveau ya famille akoki koboya mobali na ye te akozi ya babimi na leki na ye oyebi te nani abandaki moninga peut-être leki na yo nde abandaki mobali soki oboyi libala na yo parce que leki na babimi na mobali na yo peut-être leki na yo nde azaki na posa libala na yo mobali kena azaki na faute te mobali peut-être aza faible tant batante ye pe akwei tant akwei babimi na ye yo comprendre parce que soki obebisi libala na yo directement pour nanga moni ke réfléchir bien te parce que mobali aza faible par rapport tant batante ye ayebi na kozala vraiment ferme te or peut-être soki mpe mobali nde abandaki kopusa ne pas leki ya mwasi na ye la mobali aza na faute na esika wana peut-être toyebi basi peut-être etango babusani wana ye mpo aboyake oyo aza mobali ya ya nanga ntango andimi leki aza na faute donc na baka wana vraiment naza pour vraiment mibali te mpo naza mobali mais ezalaka vraiment tokondane mingi ezalaka bandeko basi pourquoi ye nde mutu akoki koboya na kondima eza epa na ye akoki koboya mpo ayebi ke oyo eza ya na ngai soki ma oyo aza ya na yo okobima na mobali na ye te elwa liboso oyo akoki koraisonne yango wana ntango leki araisonne yango te oyo aza yaya na nga mais andimi kaka abima na mobali na ya yaya c'est-à-dire leki aza ma na faute ya mingi ke mobali yango ngai conseil na opesa mwasi ama koséparer te na libala na ye à cause babimi na mobali na ye donc vraiment mpo na nga ona oyise asala yango wana apermettre leki na ye apusa na esuki te meme mobali na ye to na ndako na ye apusanaka te parce que eloko wana ekoyeba kocontinue okoyeba komettre bagarde-fou entre yo na leki na yo parce que déjà kolinga déjà mobali ya mutu mingi basi baloba yango ke ezalaka déjà poison soki moto alingi mobali na yo c'est-à-dire ye ntango aza posa ya mobali ya yaya c'est-à-dire aza déjà likanizi moko ya mabe zuwa kanda antake leki na ye mais mpo na nga comme conseil nakoki kopesa mwana mwasi wana donc akoki koboma libala te akoboma libala te soki mwa ezali bakoki kobongisa kaka parce que eza lokola mwa esprit moko ya démon eloko moko ya mabe ekoteli bango na faye mpo na kobebisa faye na bango mpo na nga na koconseille aboma libala te Réalité ya bana ki, réalité ya bana kino.